Tokota la famille. Bokota a makambo ike zongi a makambo eye. Kande tolobaka Chetwali Nest TV makambo ezanga kanangote. Chetwali Nest TV tozalaka wana pona omemela bino ba information ba news nyonso oyo ezoleka na mokili mobimba na ndenge moko ya bientôt na système moko ya kitoko. Bandeko nanga kande na lobaka soki makambo osala pasi ezalaka toujours malamu na ye na beti lisolo na lobi ke non ndenge eza boye makambo oyo eosala pasi. Soki pe makambo osala kitoko to makambo moko ya gu na koya pe na pete nyonso na lobi ke non ndenge eza boye makambo eza gu makambo eza kitoko makambo oyo eza bien. Ezalaka toujours bongo. Na kilelo oyo na yete ke non ya kobeta masolo ke non makambo nyonso tout va bien, tout va bien, tout va bien. Soki na lobi ke tout va bien, tout va bien. Wana seke na kosi. Ezalaka bongo. Bandeko nanga bisika nyonso bolandaka biso kande tolobaka toujours et encore tolamuka. Tolalaka na biso te. Eza na ba situation mosusu oui, il faut tolala mais eza na ba situation mosusu ezalaka bien te to ya kolala parce que tango lala moyibi pe okota na ndako na yo aoyiba. Tango zo lala bandeko nanga yango bomonaka bato mosusu bazo avansaka na vie yo oza kaka bisika moko ozo kendaka paite oza kaka place moko. Pourquoi? Parce que yo préféré na yo kolala baninga batie koluka baninga batie koyeba nini ezoleka na mokili kaka ndenge ezalaka. Na année oya 2024 la famille je m'excuse eza année oyo réseaux sociaux et beti masolo mingi na kombo ya papa na biso Marcelo Tonasi. Année penza 2024 koyeba pasteur Marcelo Tonasi toyebi ye lelo te aza pasteur ya lelo te to ya génération ya lelo te aza pasteur moko abandaki bo pasteur na ye depuis kala abandaki komata malembe jusqu'à ce que Nzambe lelo aye kosala ke non mokili mobimba et komi kobeta masolo. Je m'excuse encore na kombo ya pasteur Marcelo Tonasi. Ebele o babanda ensemble na pasteur Marcelo Tonasi ezana ba mosusu o ba kombo na bango eyebani eza pe na ba pasteur mosusu bandeko nanga o ba kombo na bango ti lelo eyebanaka te ti mokolo bakokufa ba kombo na bango ekotikala koyebana te. Pourquoi? Parce que dans la vie mutu na mutu abota makana étoile na ye soki eza tan na yo eza ngonga na yo en tout cas moyen o sala autrement eza te moyen pe o boya keno o bénédiction na osimba ngote ekozala te. Pourquoi? Parce que Nzambe déjà ye moko likolo asi amoni ke oyo eza ngonga ya mutu kingandi ezalaka bongo. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti. Tozalina gamme complet ya kopakola, ya injection, ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo.
moi sensibilisation quand ndenge ezalaka na système moko bien na système moko gu na système moko kitoko Gavker ayeli biso ba solution ya kilikili Gavker ayeli biso ba solution ya kafu balobi na Gavker bika na yo libela na Gavker okosimba na yo mwana toyebi ke na kilelo oyo ebele ya batu bazonyo kwa mamakasi peut-être pona kozwa zemi ebele ya batu bazonyo kwa mamakasi na mukongo pasi ba vertige moko boye bandeko nanga kolemba nde kolemba ezalaka toujours to eza toujours et encore malamu benga Gavker asunga yo na système moko ya kitoko Gavker azawana azosungaka ba papa ba mama bilenge batu nyonso o baza na posa Gavker asungaka bango en tout cas Gavker azawana pona kosunga bango na système moko ya bien voilà. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu na histoire ya pasteur Marcelo Tunasi. Quand ndenge bomona batu ebele komi ebele o pasteur Marcelo akufi bandeko nanga ezaka pasi pe mawa. Mais avant na kota na mwa mozindo ekozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi que chez Étoile Inès TV chaque fois que tosalaka ba vidéo ya sika batu sika pe bakotaka. Yango na sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso chaîne moko kitoko chaîne ya ba analyse somme chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote na Madame Gracia Mpoi. Bambote nanga na Mama Lisi Mpito ya balisi. Bambote na Mama Eugénie Zemanga. Bambote nanga na yemoko Madame Judith Diamprovisa et sans oublier Madame Pacifique Kiyongo depuis Turquie na système moko ya bien. Voilà. Bambote nanga ya suka na yemoko Madame Basila Mboyo na pesio bambote bisika nyonso ozali. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien y compris les documents. Au pesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Moi sensibilisation ya suka na système moko bien la famille, ba mapango a koteka yango yo kande na lobaka toujours et encore sombelaka bana na yo lupango. Avenir ya bana na yo eza na maboko na yo. Lelo to lobi soki osombeli bana na yo lupango tango kokufa tango kozalaka te to tango ozala na mbongo te ko permettre te ke no bana na yo bazala bana kuluna bana na yo bakendo kotaka na bandako bapaka juma e ozala pasi pe mawa parce que ezana bana mususu bandeko nanga soki bamoni ke kote ya papa ezo simba te kote ya mama ezo simba te tozana bisika kovanda te yango bomonaka bana mususu makanisi komi kokota na sala taki ndumba akomi na epaka juma
pona kolia pona kolata. Mais soki yo en tant que parent okanisela bana na yo na minute ozozwa mwa quelque chose olobi ke na tongela bana na nga tandaku ekozala malamu mingi. Voilà la famille, tokota na mozindo ya makambo na biso oyo tobetela masolo lelo. Nakolala nakolamuka bandeko nanga matière ekokota, nakolala nakolamuka bandeko nanga to ekomona na ba page ebele batu bazokoma keno pasteur na biso Marcelo Tunasi akufi. Pasteur Marcelo Tunasi akufi parce que ebele abatu toyebi Mama Blanche, d'ailleurs que son âme repose en paix, atikaki biso c'était au mois de juin. C'était le 11 juin au Mama na biso Blanche akufaki. Ti lelo bandeko nanga ezalaka toujours pasi na côté ya papa na biso pasteur Marcelo Tunasi, ezalaka toujours pasi et pas ya bana na ye, ezalaka toujours pasi pour la communauté congolaise. Moi personnellement et ça la ranga pe moi pasi makasi. Komona mama moko très gentil, mama moko azalaki bien social na batu nyonso aye kokufa ka boy la famille et ça la ka pasi. Yakoka moi eza oto komi komona lelo bandeko nanga ebele ya batu nanu avana kota na mozindo ya kokufa pasteur Marcelo et komaki kaka makambo nyonso soki pasteur Marcelo atei il faut bandeko na biso ba congolais ba ya ko sabola pasteur Marcelo. Soki pasteur Marcelo asali mwa makambo moko boye, il faut bandeko na biso ba congolais ba ya ko sabola ka, il faut bandeko na biso ba congolais ba ya koloba o nyonso ba kolinga koloba. Et komaki ka bongo jusqu'à ce que toye ko vanda, ça fait après près 3 semaines o toye ko mona mwa kimia et ko kota na côté ya kombo ya pasteur na biso Marcelo. Et d'ailleurs moi je me disais même que comme ça to kopema na pasteur Marcelo peut couper ma chaîne parce que comment kika muke pasteur Marcelo alobaki muke pasteur Marcelo asalaki muke pasteur Marcelo bandeko nanga ya koka moza kaka o toye komona lisusu na ba page ebele ya Facebook batu ba okomara que adieu pasteur Marcelo. Bandeko nanga s'il vous plaît kanena lobaka s'il vous plaît kolukela papa ya batu mabete, kolukela papa ya batu mabete. Ngana lobaka toujours que ata soki oza na besoin to oza na posa ozala batu ba yeba yo, batu ba beta pe lisolo na kombo na yo. Cela ne veut pas dire que non oya kobebisa ba réputation ba ninga sur les réseaux sociaux te. Kobebisa ba réputation ya ba ninga te, et surtout tant loba kobebisa réputation ba ninga te, là nous parlons d'un pasteur, un oint de Dieu. Bible ezoloba na biso ne touchez pas à mes oins. Pasteur Marcelo oyo kokufa ya Mama Blanche, il y a tant de choses au batu balobaki. Oh pasteur Marcelo ndaza la base ya liwa mwasi na ye pasteur Marcelo aza muto akisi, ye pasteur Marcelo, je m'excuse, ebele ya makambo elobama na kombo pasteur Marcelo. Elobama ebele penza ya makambo elobama na kombo pasteur Marcelo. Alors ata kutu kolela ya pasteur Marcelo tomona kasoki muto akufeli, il faut azala na mwa paix du cœur, azwa tana ye ya kolela mwasi na ye. Mais congolais apesa opportunité pas ya pasteur Marcelo te pona kolela penza Mama Blanche te, parce que bako finga ezalaki ebele, bako loba ezalaki ebele, tolobaki ebele sur les réseaux sociaux, tolobaki makambo o na ya lokuta na ya solo sur kombo ya pasteur Marcelo. Mais lelo to tikaka te, lelo to ye lisusu pona ko souhaiter liwa ya pasteur Marcelo. Tango bo souhaitaka bongo liwa ya pasteur, liwa ya moninga, bo kanisela bana na ye. Elobi ata mwana na ye Shukrani alobaki ke mama nanga azalaki influenceuse te sur les réseaux sociaux. Tango bo kanisela pasteur Marcelo akufa, bo kanisela rape bana na ye. To eza kaka bilobela lobela na bino wana. Eza bien te, s'il vous plaît, chers compatriotes, s'il vous plaît. Yango bomona kala babilo mususu na vie okobana umeka mo makambo moko boye omona ka keno oza stack quelque part. Pourquoi? Parce que ozana makambo moko osala et toucha musala nzambe atia mabolongo na ye na sia lobi kaka pa soki yote nzambe obenga ngai. Soki déjà ba passer ba komi ko sambela ka bongo yebi alliance au pasteur Marcelo asala na nzambe toyeba kango te.
alors eza bilo mosusu il faut ko evitaka na se ya moi ya des histoires au vendu yo moko kaka na côté na lobi ici on ne touche pas, ici je ne peux pas toucher na kiyo moko kaka koya kolinga ko bebisa to ko sambwisaka basala nzambe to sambwisaka la biso na biso me ko sambwisaka basala nzambe te. Et surtout na minute na sengi na bandeko nyonso to tika pe kombo pasteur Marcelo ye pe apema aza pe mutu kandenge biso nyonso tozana makila tozana mai ye pe azana ngo ye pe apemaka ekoki kozala te ke no tolali tolamuki fo kaka baloba oya pasteur Marcelo asalaki pasteur Marcelo akendaki pasteur Marcelo boye pe aza mutu quand même ye pe alembaka eza te ke no parce que aza pasteur kane bateyaka o pasteur fo ozala na motema monene wana fo azala kaka na motema monene ata soki bato baosabola ye ata soki bato baofinga ye azalaka na motema monene te ezalaka bongo te. S'il vous plaît chers compatriotes tozala penza na motema ka ndenge yo kolinga basalela yo mabe te yo mpe kosalela moninga mabe te ezalaka bongo oyo kolinga te ke mokili eloba pona yo te yo pe kosalela ngo moninga te ekozala penza bien mingi makasi yango kana lingaki na partager na bandeko nanga ba o nyonso ba obenga deja mama Etoiline ba o nyonso bandeko nanga la mona ki na ba commentaire ya ba page tant ba oloba keno pasteur Marcelo akufi na ba commentaire ebele ya bato babandaki kolela en tout cas na ye koyebisa bino ka keno bolanda makambo wana te pasteur na biso Marcelo azana ye bien azana bien makamion sozo kendaka nango bien akufi na été. Et d'ailleurs ma prière est que Nzambe alola bakisela ye bambula parce que akufeli mwasi bana na ye wana bazana besoin ya pasteur Marcelo bazana besoin ya papa na bango mwana nyonso soki mama akufi bazalaka toujours besoin na papa na bango azala wana soki pe papa akufi bana nyonso bazalaka toujours besoin na mama na bango azala yango en tout cas prière nanga ezaki papa na biso Nzambe papa Nzamba lola apesa papa na biso Marcelo bambule belé akola asimba pe nzete pour que bana na ye bazala na bolingo oyo ba kenda mama na bango aki avant alors bolingo ya papa na bango e kava makam nyonso na ndenge moko ya bien. Moi toli kandenge tolobaka chez Etoiline Ines TV batoli ezanga kate toyaka toujours après émission na biso moi toli et yaka toujours na ndenge moko ya bien toli nanga ya lelo o na lingi na pesa ezaka kaka nde na lobaki bandeko nanga tolamuka totika ba makambo o ya kolala kalalaka te lelo na olobela ba jeune garçon s'il vous plaît ezana ba jeune garçon bandeko nanga ba olinga kosala te surtout ba garçon o bakie poto ba garçon ebele mibale ebele na poto balingi kosala te balingi ka kotika basi bakenda ya kosala soki atiki basi bakenda ya kosala te bakovanda bakomi kobota bota na basi bayebi ke leta afutaka bana comme ça to vanda na bandako ya ofele bana na biso bafutaka bango comme ça biso to liaka na sima bana wana papa mama Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Au pesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tout.
ndenge tolobaka biloko ya kitoko eumelaka nango te. Bandeko na nga tokomi na mwa suka ya partage na biso ya lelo. Suka na biso yango yo na système moko ya kitoko, suka na biso yango yo na système moko ya bien penza mingi makasi. Kande na bando sensibiliser mibali ebele omona abongisa suki poso na ye ezala alataka kitoko bato bamona keno ye ayebi kolata ye nde alataka. Me kote mosusu aokimaka musala. Aolukaka basi o baosala, basi wana bapesaka ye bambongo, basi wana balatisaka ye te. Ndeko na ngai ya mobali kendo luka musala sala. Mobali nyonso abongaka na musala. Bamakambo wana keno ozalaka Mario ezalaka lisusu bien te. Babiloko wana ki Mario esila kala, valeur nango esila kala. Mibali bo lamukaka bo kendo lukaka misala. Ekozala malamu mingi.